1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba dia duta kandia da basha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Boti bonjour, Kinia Bolingo Esengo. Ezalokati mabota mabino. Bino bezuli baku ya kotala lisusu ba film na biso ya Malibu Movie Club de cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malibu Movie bokozwa ka ba film masika ba film makalate kobunga bunga te lelo film masika kaka ndenge boyebi na ebiki bozali bele na bandako toujours na idéologie ya Malibu Movie na mupepe 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki botala ndenge tozali bele TV moko population ebele idéologie ya Malibu Movie aussi la raté film masika yango. Alors maman papa bongama ningana parce que awa pa na biso totala ka film très concentré parce que eza esika oyo tozwa ka édification eza esika oyo tozwa ka manière asika ya ko vivre na kati ya société yango wana benga tonton benga tontine benga ma chérie yebisai Malibu esi ya bandi yiwana aina film masika kaka ndenge tolingaka kaka ndenge tosepelaka nango awa na ba chaîne partenaire na biso boyebiki erataka te kasi nalobaka boye soki orate film na TV orate partie moko na TV kenge na chaîne YouTube na biso ya Malibu Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner kobosana te ko partager surtout ba commentaire na ba like na pesi sous précision par rapport ya rubrique na biso ya dédicace show eza pona mutu nyonso oyo atalaka Malibu mutu nyonso alingaka Malibu alors eza ndenge nini zwaka kakombo non poste non prénom na yo komela biso na numéro eza affiché awa na se écran biso to lexango la bande passante kasi soko lini pe o participer na rubrique na biso ya Malibu chez vous eza simple tinda kaka adresse tango tindi numéro na kombo tinda kaka adresse ya ndako sika ovandi Malibu ko sala surprise na kobana skoko kita na bandako pona la kaki bino na août Malibu chez vous et aux ala moto tout cela va se passer en direct na kolakate na koya pendant que air la film les kaka ngaona na bino akatsa ndako toute la film elongo na libota elongo na bandeko elongo na bayike kasi na bosen pété ba bon tonton nyonso spécialement un bon tonton Yannick Mangala Blaster Zebissan Mtemberg mbote sika boza kotala ngai kasi fan zone de Malibu Movie merci d'accompagnement merci d'associer na bino na ba activité nyonso soza kosala elongo merci kasi to profiter pe ko pesa merci moté na bino banso bokota la biso kasi ninge tolobaka bango kala biso sika bango kala biso sika yango yo to sala ndeni awa est-ce que tu as créé connexion pour que tu banda film oui bien biso avant to banda film tu créer la connexion merci la maman Lukunga Funa Changu Moama merci parce que grâce na bino ndé Malibu za continue merci pe na bino pas sur côté la biso banda mboka Congo Brazzaville na Bosanité Angola partout au côté la biso France Belgique Suisse Allemagne États-Unis Canada partout au côté la biso to pesi bino merci kasi to créer connexion wana ko motema moto olbi Malibu to banda kaka film ngwa sika continuité ngo to banda kaka kasi avant to banda film comment ibisa ngai Malibu ngana za connecté est-ce que ça connecté le close a connecté tombola maboko esika ezwami yo le 13 août oyo na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai le roi toza ko créer connexion boye anniversaire à Malibu message texto cadeau na koboya te na koyamba yo benga kaka na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai alors na profiter pe ko pesa bino baso o boko fêter ba anniversaire na bino ba joyeux anniversaire bino pe ba ko feli bozana matanga bozana pasi mes sincères condoléances alors to créer connexion ni nyango eye ba kotuna koko
otomboli maboko te, maman otomboli te. Ce que otomboli maboko te, tu ko rediffuser. Tombola maboko. Awa na moni papa Simon Landu motema maman lisi futi. Et si a tomboli na moni DG Laurent Kalombo. Et si a tomboli tombola maboko ni yango yeye ba kotuna ya ba santu ba dia satana. Ya ba koko. Yuka. Libota na biso na kati ya ngumba ya ville province ya Kinshasa. Papa, mama, tekona ngai. Yo moto ozali kotungisa mabe ozali kobelisa. Ba maladie ya lolenge na lolenge. Solution esili koya. Na kati ya centre hospitalier ONG tosunga na biso. Ezali kobengisa yo papa na ngai. Koya kozwa lisalisi gratuit ya ofele. Pambate sate eza na prite. Bamemeli biso ba pare professionnel. Na ba maladie oyo etungisi biso ngonga molai. Na maladie nyonso oyo ozali kobela. Oyo etungisi yo. Solution tikali kozwa te. Na ba pare ezali kosila pona libela. Yo moto ozali kobela AVC. Hernie discale. Ba nerf asiatique. Douleur na ba articulation. Makolo kovimba. Makolo pasi. Rhumatisme. Maladie ya genou. Douleur na ba articulation. Maladie ya sucre. Maladie ya miso. Nyonso bazali ko traiter gratuit. Ezala maladie ya hémorroïde. Ezali koleka kaka na ba pare. Dekoranga itika tembe. Welisa sate. Eza na prite. Lelo. Bapasi na biso. Kolela na biso. Solution esiri koya. Landalika émission na nzela ya télévision. Yo papa na ye pe ko découvrir yo awa na sali pas même 2 semaines mais na yo ki changement. Pona ndenge na bandaki ko tambola boye, na bandaki ko tambola penya boye mais na tamboli na tambo na zozonga pe sima, na tamboli penya quand même pas même 2 semaines na tamboli. Olanga traitement changement ezalité. Ba bongisa bino kine kitoko. Oyo ba tieli bino ba pare professionnel. Ato tambola kate, o songi mobimba. Ezala bato ya hernie discale. Ato zo tambola na beke sengi opération, ba pare zo sala opération sans cicatrice. Ato tambola kate obwaki beki, o songi mobimba. Ba zo mina commune alimete, quartier Kingabwa izame poilu. Ezala sala accident, tikala na défaut, bazali ko soigner nyoso na ba pare gratuit ya ofele. Soit numéro ya téléphone 081 11 44 873. Film na biso yango ebandi 4e partie ya film na biso ya Kibombanda Pasi avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka yango yo 4e partie kasi lobby 5e partie ekozala la fin kaka ndenge toyebi komanke yango te kotikala pe korate yango te. O Malebo Kouré Kendaki yaka na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner awa libota oyo depuis papa akufa avant kufa abalaki mwasi ya mibale. Pourquoi? Parce que na bokoko na bango il falaki abota mwana mobali lokola mwasi nya liboso abotelaki mwana mobali te azalaki obligé ya kobala deuxième femme mais tango deuxième femme ngo pa komi na zemi papa akufi sikoyo awa ekomi kowela bawela bomengo leki ya papa William oya kufaki alobi il faut récupérer bomengo ndeko na nyonso bango babima ezala mwasa liboso ezala mibale kasi tu vas découvrir que mwasa liboso penso kazaki na zemi ya 4 mois et puis si bulu eke est-ce que bakobota mwana mobali pour ceux qui baboti mwana mobali te baza obligé ya ko libérer bomengo nyonso oyo papa William atikaki bandeko ne bazwa yango kasi o tradition ndenge nini mais question tozali kotuna ti lelo non toyebi te nani abomaki papa William parce que akufaki sima kolia biloko oyo mwasi na mibale alambelaki ye wana tosali mwa récapitulatif muke kobanda première partie tina 3e sikoyo tolanda continuité yo motorataki yaka na chaîne YouTube na biso film ezali yakolanda ngo kuna tika kotuna nga mitune beli o Malebo ko sala ndenge nini oyo changer zake ye a changer mayele a changer makanisi alingi bango te alingi bango lisusu te awa na kati ya lopango ndeko na ye bakomi danger pour na ye parce que bakomi ko conspirer pour baboma ye yango abona ye OK problème te kasi atako bazo conspirer to te
conclusion ya biso bayike awa nde ko compter. Alors bayike tokoki jamais koloba likambo pona ko sepelisa moto to pona ko sala nini. Oyo banani lisusu bakokima boye. Nini yango bozokima boye nini yango? Nini ezokomela bino? Nana zolanda bino? Bongo bakokima boye nini? Nini yango bozokima nini? Bozokima nani to bozokima nini? Oloba te? Bazolanda biso nini yango? Awa pe mama oye azosimba libumu. Nini elingeleka? Te nias na biso. Nias na ngai azolanda biso. Buto utel koleka alanda ki biso na machette. Ataka biso na machette. Siko ndenga zawana alobi akoboma biso. Akomolanda biso tina lopangu eska biso tovandaka. Yango teko senga jugement pe protection na bino bayike. Yango tina boye na biso awa. Bosunga biso amadi. Yebisa biso vérité. Est-ce que ozana likambu na liwa ya ndeko na mobali to ya mwasi na utuko kufa Sicilia ndenge nini ngai na koki koboma mwasi oyo le ya na ngatika pendant que utuko perdre mobali na ye te amadi yo to yoka kike yo obandaki ko maltraiter bango bandaki ko maltraiter liboso te akufa te liboso kutuba boma ye bandaki ko maltraiter ye na yebi ki naza coupable ndenge ninga nanga pe easy awa yepe aza ridicule ngane kokota nina makambo wana makambo ndo na koti na kati ndenge nini te désolé mais ndenge zali awa nias na ngai yezo penser que ngam na bomi mama na ye siko ngana pe nazala mutu mususu esika ko bata mate yango na ko senga bino lisungi. Bon, motuna ezali awa ezake amadi. Est-ce que oza prêt ya ko jurer liboso abakoko na biso pour prouver innocence na yo? Oui, naza sûr. Naza atako to siko naza prêt ya ko jurer. Amadi, est-ce que oza liboma? Comment okoki koya na problème na yo awa pendant que tozo solo makambo etali ngai? Ni nango, comment kokoko ya okata liso tuza kobeta bakatela nga mbano na likambo ya ngai elle simolo bakenga na za personne mo ridicule nazo mo ndiro za liboma okoko ya awate okata réunion nga na bengisi pona za solution ba problème na ngai o ni nango boye amadi alinga kangate na lo bakango bandakala amadi alinga kangate papa oza sûr que ko jurer kangambanga na yo na ko jurer ni nyango lisusu awa mama oye aza kolela zo simba libumu est-ce kalingi abota to penini mama ni nango beba zoya mama yaka tokende l'hôpital mbango yaka tokende l'hôpital noko nayebi kozala motuka pardon est-ce que moi ça te que na defa motuka na ona me mama nango l'hôpital na kopesa motuka na ngate akobota awa ngana lingaka mama na yote soki akeye moko akokende kuna koyokana na docteur ba changer moi na mwasi ba pesa ya mobile noko tikana no boye ozokanisela mama nanga mabe pona nini pourquoi linga botawa pesa motuka toki me mama na l'hôpital soza na motuka pesa ba me mama si akende kobota na l'hôpital nini yango OK malamu tokende biso nyonso poto s'assurer que ba changer moi na kuna te kende zo motuka no ya ko me mabiso nyonso tokende mama oye na zemi noko alobi misoga akokengela mama oye nokite kuna na hôpital akoyokana na munganga ba changer mwana bazwa ya mwasi oyo akobota ba pesa ya mobali kaka po atikala na bomengo ya mobali na yeuti kokufa. Est-ce que kosala mabongo na lobi na yebite tolanda kaka toko comprendre ozobanga nini yokota papa yonde bonga ko zali bosoti ngana za mwana tezala calme yo kende ko tala parce que yo kozala mbango kokima nga je sais poussani makolo passe za ko swa na kokima ndenge nini papa ozoti nanga na danger bosoki babomi ngai kende mwana nanga kende ozala mobali yo sengelo batela tata na yo kende lopango na bango moko bakomi kobanga po mwana kasi na ye azolanda ye partout na machette alobi partout akokutana na ye akoboma ye parce que mwana kasi alobi noko nde moto abomi mama na ye po abotola ye bomengo pozwa bomengo oyo papa na ye atika parce que bazalaki déjà kowolela yango. Mais est-ce que pekuna c'est vrai noko moto abomi mwasi yaya na ye Cecilia awuti kokufa na lobi na yebite. Merci na ba mama ya Lukunga Changu Moamba na Funa. Merci na bino ba mama na nga na Kimpoko na bosani bino te daipene kampem
Delvo DGC na bossa ni binote mbote na bino kuna na mankoko azawati oza sur moni le côté kuna moni mutute te azawati natali bien oza sur papa na za sur azawati mwana nanga eza de yo oui papa eza ngai yaya boye malamu na yo ni nyango zo komela bino bozo kima bozo banga boye eza obioma cousine yo aza na posa aboma biso kaka boye nazo comprendre te ni nyango za pasi pour nous comprendre ngana kenda kina bisa bango bakanga bisaka ba libérer ndaku yaya na ngai après mama na ya kokufa yesko akomi na machette na maboko alukisanga partout aboma ngai soit disant ngana bomi mama na ye papa yondo za la base ba problème nyonso oyo pourquoi il bandoko kende ko maltraiter bango zela ngana expliquer implication na kati ya makambo yo soki bakena la police oza na trouble ou comme oza na problème te ko kende bongo te la police te ok problème te ngana uti les gosses na ye pona arranger makambo yo mais est-ce que ba bimi déjà na lopango ngo te mwana wana azam taba trouble wana ndoki na zwe bisayo bon papa moko sima moko liboso nanu esengeli tokunda nanu mama na ye sima tokolanda makambo ekotikala tokolandela ngo sima beke yaya boyi malamu na yo ok problème ezate awa pe na l'hôpital bakozela mama oye abota yo moto za kotala est-ce qu'akobota mwasi to mobali nazo comprendre pete banda toyaki est-ce qu'akobota tote na comprendre baza ko manigancer ba changer mwana mwasi bazo ya mobali te ni nyango est-ce que vous avez liboso kenda classe te pourquoi vous réfléchir boye dans l'hôpital makamoni sala makate docteur paye yo en tout cas félicitations awuti kobota kaka sikoyo aboti mwana mobali oui na lobaki yango bosilio tuna azo saigner boya toke no mona bébé te bomi tungisa te boya nanu te bozela boya nanu te mama nanga aboti docteur na yebi ba plan na yo te awa plan zate na yebi tango so ba changer bébé eko simba wate awe ko simba te ngamo na zawa noko soni na yo tendenge nini ya kokobota mwana mobali kaka boye eko simba ta mukete eko simba te kote o maria za ko sepela chinenye buso bani na za kolobela ngai ngana toyokanaki to sala ki chéri pendant 3 mois siko buso bani ozolo bana ngai te ni nyango tozaki ki chéri pendant 3 mois siko ozolo ngo compliquer nga pourquoi to telmi a ngana ozolo bana nga buso ba te zonga na boye ozo sakana na ngai na ko tombola na ko pasolo libu na ko bimiso michopo te ko sala ngo te mekangai yo ndongo zawa oza mutema mabe na bonga maki déjà po yo oza mutema mabe na ko tombolo na ko okite na ko zala kasi na ko zala tala na ko bimiso michopo ko kama sakana na ngai ozo sa sanga baje comme makambo ya ba mbeli olinge kuma bitumba ok ngana yo 10 za to go bundama donc mwana mwasi alinga bimisanga vraiment michopo oye oyenye awa tala yo mokolongo kende wapi film na mesilité na lobi film na mesilité tuza ko continuer kasi na nelata mwa mai na pembesa sa mwa nzoto moke pour permettre que malibwa mela mai voix oye kauki et se rajeunir ezonga lisusu na ndenge bolobaka la voix angélique 1308 toujours pour permettre que na mela mai le temps na mela mai moi spot maman papa kolongwate jeune garçon jeune fille kolongwate zalaka kawana après spot tuzongeli peut continuer film na biso na lobi kolongwate parce que ce que l'ongwe okorate mais kasi ce qui peut pourrait cueillir pendant que malibwa comme la maille yaka na chaîne YouTube na biso Malibu Movie TV kuno ko récupérer topé zongela biso na même heure même chaîne okokuta biso tozaka kawana na séminaire régie bati na tout spot pour que na pemisa mbongo et puis to continuer toyeba et kosuka ndenge nini avec nous ko yinda boy et kosuka ndenge nini ngala bino to koyeba encore que longo parce que totala ka film na bino to la Mon aimé,
Sitane Soko, cabinet Nouro, toujours un frappe, ils ont continué. Double promotion, de nouvelles technologies, bébé produit Oyo, ils ont bannisé la pose de la bino. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille Android qui est là, machine laser, et Zaliwana, bonne contraité, Douta. Tampon, cancer de peau, tache noire, pèbe à bouton. Belle le sous laser oyo. Et zali ko effacer, ba tatouage ya sorte nyonso, acné, na baride, na primuke, oza mobimba. E bango yo mutu, onyo kwa mingi, na maladie ya keloïde, ba kata yo, ezo kaka. Pesa cabinet nous cosmétique confiance, au cause jamais de si. Et zali ko détruire. Baseline keloïdaire nyonso, cicatrice evimba, ezosilisa yango olingi okoma te ya kitare acoustique mwasi nzoto pesa biso confiance libumu ekita yo okoma plat yo mutu mabele ekweya lokola chaussette olingi ezonga lokola ujanda solution ezali toujours na cabinet nous cosmétique babosani bino te mpo na mafuta ozali na besoin okoma te métisse, te marron, te banane, to pété clair, tache dans nzoto, maladie APC, carie dentaire, monoko solo, tout ça ma kisi, et comme ça gamine ou pembe, ou comme ma lèvre rose, et bon option. Et tandis que ça na fiche en consultation, le bien 10 000 francs à Pamba, bon consoir, cabinet nous cosmétique, mon si 4 awa, na première porte, ya fikine, na commune à ma foi, référence. Neke kwa muke oza mobimba opanya ndako oyozela na lebo film academy moya muzinga lider naza na malebo film academy afanda ikuti na ndako nayokika makelele napusani ebongo bino bozela nini oya malamu nde biso tulingaka oya mabe itali bango champagne tanya yeyo biso nde tojali yaka ne ana malebo cinéma ezoforme biso ne mayele nde okoma spécialiste professionnel na makambo etali jeu d'acteur okoma acteur professionnel yaka na malebo film academy eza awa porte eza ouverte pour tout le monde boulot toujours boulot ozela nini awa mayele ofele baopesa mayele baoforme kitoko yaya na ndako tolingi te yaka twana besoin yo mutu ovana ndako wana te twana besoin oya ebele tozela dino malebo académie merci boya vraiment talaka biso bachampagne tozawa pusana oza bien formé malebo toujours ne rendez-vous chaque mardi, mercredi à partir de 12h. SCOP. Bango kala. Jocelyne Kinasa 3 fois bien. Ouais, joyeux anniversaire à toi, Malibu Movie, mon interprète préféré. Que du bonheur pour toi, plein de bonnes choses et prospérité. Faites ça bien. On va péter les champagnes et des whisky. Et des bonnes choses, hein. Joyeux anniversaire. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire, à moi qui fête où, pour te bailler l'amour. Oui, elle est sexy boy. Boza wapi obana uti.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Malébo, joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour. Botama et l'amour Malébo, Botama et l'amour, yo chwa yo lochi, yo chwa yo lochi, yo chwa yo lochi Malébo, yo chwa yo lochi. Joyeux anniversaire à toi, mon papou, hein, Malébo TV, toujours. Joyeux anniversaire à toi. Bisous à toi là-bas. Panza Bouka. Cela, je suis là pour payer. Je vais payer la facture. Allez, bisous à toi. Joyeux anniversaire à toi, mon président. Hervé Land, Métallique, le Sexy Boy, Malébo Move. Notre fondateur du fan zone, de la part de Grâce Kitoro de la patronne. Ouais, Nanyangwa Botami Lelo, président Hervé Land Mécanique. Joyeux anniversaire à toi, mon président d'amour. Ouais, à Botami Lelo, que du bonheur, profite bien de ton jour, de la part de Janela la patronne. Ouais, Bouka Panza Baby ça tonton Yannick Yazana tonton Blaster Bafuta. Président joyeux anniversaire Mbotama est là mon président. Mbotama est là mon Malébo TV. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mbotama Malébo. Joyeux anniversaire. Rien que du bonheur. Vraiment, Mbotama est là, joyeux anniversaire d'ailleurs, président Malébo de la part de M. Héritier Mafakala Songambeli, le commandant du peuple depuis Galema. Je te salue et je te souhaite bon anniversaire. Talaka yo biki rouge koja kabango. Oyebi pena. Talaka film alobi lengi. Et pesa qui est lengi. Kayoka de votre film bongo. Malébo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Malébo Movix, mon journaliste, les journalistes que j'aime les plus qui fait que je regarde la télé. Na souhaite Mbotama ila mukuna sala ngo bien. Ba jaloux, ba voisin, ba nguna, ba adversaire, ba yokasanga. Joyeux anniversaire, bonne journée à toi les journalistes Malébo Movix. Et puis, joyeux anniversaire à toi, Malébo Movie. Que du bonheur dans ta vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et j'ai dit amen à toutes tes prières. Je t'aime beaucoup. Bisous. Joyeux anniversaire à toi, mon président Malébo Move. Joyeux anniversaire à toi, mon président Malébo Move. Rien que du bonheur, papa. Des bonnes choses à toi. Zambalo la batelayo. À protéger. À personne sous sagesse n'intelligent. Balobi bakosi la date makambo te po suka date yango ekokoka bon lelo bon boyoki ke lelo kwango pena tozelaki yango nde le 13 hein bébé na biso moko abotami président de préso Malébo Movie TV. Ah papa de papa umela pena lelo bako sentir lelo. Il faut sentir que tu zalaka, ozape na bana, hein? Joyeux anniversaire mon président, papa de papa Bane Belé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire président, joyeux anniversaire. Botama et l'amour,
Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, président. Mbotama et l'amour. Mbutukulu ya mbote. Mbutukulu ya mbote. Mbutukulu ya mbote, président. Mbutukulu ya mbote. Où met la papa? Où met la penza? Va ngwende na lo, il faut pas sentir que. Hello la famille, c'est la part de Miss Nao. J'aimerais souhaiter un très bon joyeux anniversaire à toi, Malebo. Paix et prospérité, beaucoup d'argent, longue vie. Joyeux anniversaire, Hervé Landou. Mbotama elamu ezali journée na lelo papa, mais là vraiment elle me corono papa, joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Nzambe abatela yo abomba yo. Mkolo malamu wumela simebende. Joyeux anniversaire à toi, Hervé Landou. Plein de bonnes choses. Check. Yeah, la famille c'est Caperon, mais c'est dit faut de la planète. Ok, c'est pour soutenir l'anniversaire. C'est encore bon d'abord quand malheureusement vous voyez le président de FCC 1308 quand c'est quand mon codambon oui bye bye il faut de la planète manager de la planète tawa shiwa samto la suzi otasi toda bye bye ikiji bate kuna bayata barata keba kuna nzungu ile bango de vitesse c'est encore bon d'abord quand muzukulu ya mbote président bye bye anniversaire Malebo Movie Mbotama elamu. Merci na Nzambe abakiseli yo lisusu mbula moko likolo ya bambula na yo. En tout cas Nzambe aza lokumu apambola mama o abota yo. Joyeux anniversaire à toi les presses Malebo, toujours que du bonheur. Oui, c'est de la part des femmes de la planète, toujours. Joyeux anniversaire papa Hervé Landou, la mécanique. Hervé Landou, la mécanique. Joyeux anniversaire na yo. Mbotama elamu na yo Dadiker, Malebo Movie. Joyeux anniversaire Nzambe monela ngai yo. Mbotama elamu na yo papa Babilia Mila. Panza baby ça sepela parce que fan zone eza wana mpona yo papa. Babi bafetaka kaka lelo ya jour na yo. Nzambe nanga monela ngai yo. Nzambe asalela ngai yo grâce. Ba vision zalaka na ya makambo minene. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, c'est de la part de Capili Jeune Pro depuis Congo Brazzaville. Je souhaite un big joyeux anniversaire au Sexy Boy Malebo Movie. Mbotama elamu na yo, le Sexy Boy, respect à toi, profite bien de ton jour, sois béni, que Dieu t'accorde tout le bonheur du monde. De la part de Lidna, le papa de Daniel, je souhaite un grand joyeux anniversaire au Sexy Boy Malebo Movie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Malebo Movie. Joyeux anniversaire la star. alobi totombola maboko topartage connexion benga tata mwasi benga mama leki baya tosangana to souhaiter joyeux anniversaire à Malebo Movie, les sexy boy à Botani to lamuka biso nyoso to souhaiter to yembela ye soko bondo ya bokondo to partager connexion boya te souhaiter Malebo Movie, que du bonheur dans ta vie. Amène à tes prières, amène à tes vœux. L'interprète le plus célèbre du monde. Vraiment. Babi, toujours en forme, nous sommes ensemble, pas dissociés. Joyeux anniversaire à toi, Malebo. Toujours en forme, joyeux anniversaire à toi. Bango kala biso sika. Toujours, nous sommes ensemble, pas dissociés, quoi. Joyeux anniversaire à toi, mon vieux. Tout ça, on a fait Bani. Yoebi. Joyeux anniversaire à Malebo. Malebo Movie. Joyeux anniversaire à toi, mon ami de tout le temps, mon ami de souffrance. Babi, tonton Malebo Movie, tonton Yabana. Bala Moussé.
otali mobali okomisi nzambe mwa mobali azalaka soki azointerprete bafilme basi bakoya tombe na baolenga kote baosutuka nzoka mobala baproblème de la part de Audrey Kande MKD mwasi mokuse mwasi nzambe babi molobeli na bango oyo aboyonga se ya mokili na ye tonton de tonton babotamaka qu'on sait jamais donc profite-toi bien liamela mbuka panza solo sisi osalika nde tosala yo. Joyeux anniversaire à toi mon président Malebo Move. Charge ya mokola lelo babotama kaka ya solo ngai mamelo bwayo champagne tanya natombeli yo mbotama elamu merci na mama abota yo mbotama bwayo. Joyeux anniversaire à toi, mon président Hervé Land Métallique, 25 champion du Congo. Yéyo, Malebo Move, toujours. Je te souhaite que du bonheur et de la part de ta couturière, Jocelyne Couture, toujours. Que du bonheur à toi, président. La grâce de Dieu, prospérité, longévité, bénédiction, toutes sortes de bénédictions, je vous souhaite. Profite bien de ton jour, président Balobi Lelo. Fonzone yoka te pona président na bango. Lelo Orange Man lelo président Kotondo yo ya dégâts pour bana Fonzone net ozawa na pito ya mobondo. Donc babi leto tina président ba cadeau ya mobondo. Joyeux anniversaire mon président Malebo Movie. Mon président, joyeux anniversaire, Botama Ela, mon président Nanga Moko Malebo Move. Vie, le journée non, Lia Mela, Panza, ma ministre Azali, Oyebi. Moi tout ça là, bien mon castel, mon fio. Président Nanga Moko, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire mon président Malebo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire président. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Malebo. Joyeux anniversaire Paradèche Pavosé. Butukulu Yambote, Botama Elamu Malebo. Il en a de plus, ça se fait. Joyeux anniversaire à vous, président Malebo. C'est la part de Laura et Bézaïna, moi l'envoi qui vous souhaite. Joyeux anniversaire, président Malebo. Président Malebo, Lelo Torobeba. Bon, joyeux anniversaire. Na papa na ngai moko cher Malebo Movie abotami lelo ne makambo lelo toyoka tie lelo tokoyoka te papa Malebo abotami lelo Daddy Care abotami lelo esenga ba miliki esenga savon poussière esenga savon ya mbuma aza bébé po ba nikela bébé ba couche po ba melisa e bibero esenga miliki. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Malebo, joyeux anniversaire. Daddy papa umela vanda na ngwende na oleki bango kuna kala bisawa sika
merci na papa obakisi mbula papa oh dadi kero merci papa obakisi mbula ba mingi ba koma mukolongo te me yo komi mukolongo olela merci na meme na bisa botela papa 1308 code à succès, code à mbongo, code à mboka, code à likolo makasi. 25 fois champion du Congo, 35 fois champion du monde entier. Hervé Landou alias Malébo Movie, mon interprète préféré. Joyeux anniversaire à vous, papa, le fils de maman Lissi, les sexy boys. Bango Kala Kala Biso Sika Sika. Toujours mon interprète préféré. Aujourd'hui, papa, cache tout. Moi-même, je suis là. Je vais tout payer de la part de Jennifer et parmi tes fans préférés. Joyeux anniversaire à vous, papa. Aujourd'hui, Kapela va tomber. 62 kilos yangoulou, 96 kilos yantaba, de quoi ngana tige moko, kuma fatir, ngamoko. Nakofuta 62 champagne les lots pété les lots kate de la part d'influencieuse Jennifer la maquilleuse. On t'aime beaucoup ici hein. Salam bien kandeto kanaki. Joyeux anniversaire à vous papa. Malébo Movie, les sexy boys. Interprète-toi l'équipe interprète Nyon son monde entier qui a interprété ma film nigérien. Et jour de naissance à vous papa Malébo. Toujours. Joyeux anniversaire à toi, mon artiste préféré, Malébo Movie. C'est la part de Nadia Kaina. Que du bonheur pour toi, prospérité, longue vie, santé, bénédiction, maëlle, bonne papa. De la part de maman Nadia Bisou. Papa maman ndeko mwasi pe ndeko mobali yo mutozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi weza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi koboko la maladie S4 yepona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo leki nanga mazaki na maladie ba benga biso ya sida azaki so tali bobi te muto okufa ka sikoyo na landi docteur na nganza batindela ki biso bité na vanda kana poko na tala na ko docteur na landeli etina suka akoma ki fume escalette leki la ngaye escalette moto ka ki muto okufa mais lelo tala azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi donc goitre maintenant na kingo na ku gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à être aussi la mère. Maman a la ba tellement à tambola qui va côté bien na zanga ba qui ko aussi la ba tous mais à essayer aussi la na confiance. Malé S4 ndé na ndo mais malé bene ko papola ne son ndo ça là. Maman na zone sous na ko témoigner na on a moni vraiment et on a bengi bino boya on est dans malade. S4 yango yo eye pona kobikisa yo muto ume la maladie kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono eza kotungisa yo senteme mabiso ne bala chapa na bala mami wata opanya ndako oyozela na lebo film academy oya muzinga leader naza na Malébo Film Academy. Afanda ikuti na ndako na yokika makelele na kusani ebongo bino bozela ni oya malamu nde biso tulingaka oya mabe itali bango champagne tanya yeyo biso nde tojali yakane ana Malébo cinéma ezo former biso ni mayele le mot comme un spécialiste professionnel, dans Italie, jeu d'acteur, comme acteur professionnel. Il y aura la Malébo Film Academy. Et ça, porte aux ouvertes pour tout le monde. Boulot,
toujours bleu. ozela nini awa mayele ofele baopesa mayele baoforme kitoko yaya na ndako tolingi te yaka twana besoin yo mutu ovanda ndako wana te twana besoin oya ebele tozela dino Malebo Académie, merci. Boya vraiment. Talaka biso ba champagne tozao, Poussana. On a bien formé Malebo, toujours nem. Rendez-vous chaque mardi, mercredi, à partir de 12h. SCO. Bango kala. ozwaki opportunité ya kotala filme na biso ya lelo lobi continuité ezali korate yango te filme asika lobi ezali korate yango te même chaîne même heure kaka ndenge toyebi toujours avec la voix angélique Malebo Movie le sexy boy Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka na kosaka te nabandaka pe na silisaka lobi même heure tokutani awa kaka pour continuer filmer na biso kasi na rappeler les sous le 13 août oyo ezali anniversaire na ngai Malebo cadeau message appel et osala nga vraiment bien na singaka na bino bolingaka Malebo nde bosala moi message est bien moi les sera malabu et osala nga bien moi cadeau pe na roboya te parce que bolingo na bino envers nga na roboya te bo manifester yango kasi yo pe mo totala biso bote na yo et tikali na nga se koloba iloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shalabalale sana Shalabalala bayana saka Dibiti pada dutakan dia dabasha I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two